Bande konanga na pesi bino lisu mbote oyo eza deuxième vidéo nazo sala vidéo numéro 2 oyo nazo sala kana latika elamba oyo na sa déjà vidéo numéro 1 déjà botala ngo ba obolandi wana te soko sisi kolanda vidéo olanda numéro 1 oyo eza numéro 2 donc na sali tellement makamba koloba ezebele donc na sali numéro 1 oyo na sali numéro 2 bolanda yango po bo comprendre makambo ebele na ba vidéo on azolobela makambo oyo elekaki na retraite lolenge nzamba mimonisama na retraite vraiment yango nazolobela ngo na ba vidéo omibale on a noté vidéo numéro 1 te na vidéo numéro 1 na expliquer premier jour na expliquer deuxième jour makambo o nzambe atalisaki o nzambe atalisaki o na bandaki koloba na vidéo wana o na monaki toilette wana na expliquer vision wana révélation wana na expliquer on a première vidéo na lobina oyo Saint-Esprit ataki na loba pe na première vidéo wana nde awa na deuxième vidéo so nazo continuer ko expliquer kaka makambo oyo nzambe atalisaki na pendant temps otozaki ya prière pe kino lelo nazoloba ona koyi koloba pe ba témoignage ya bandeko mususu soki temps eyali na otia mwa ndambu ya ba témoignage ya batu mususu oyo bamoni loboko nzambe à travers prière otosalaki soki tozotia ba témoignage ya batu po e motiver yo mbala simala to programmer makamba ba prière ozanga te okota po nzamba kangoli batu biso to moni yango nde na yo to expliquer nini révélation wana ya toilette na expliquer na première vidéo landa yango ape nazo expliquer sur makambo susu oyo nzamba talisaki Saint-Esprit azala na biso na komba tata mwana pe ya molimo santo vidéo o ezala protéger na makila na Yesu Masia o nyonso nga kozwa vidéo asala ngo mabe akolonga te na kombo na Yesu pe na nguya molimo santo anena loba boy kuna na expliquer premier jour deuxième jour ndenge ezalaki le tokotaki mabondeli wana nde na expliquer ka kuna ke ezalaki ba vidéo to na bandeko ko enregistrer ba to bandeko ko enregistrer na to bandeko ko tia misusu pe to mitela kite mamba manevre je bandeko kozala par rapport le to sala mleno sa montage nango nde bando sala manevre mais pona ekota nzambe nde asaki miracle na e o ekotaki vraiment ekotaki bandeko bolimbisi ata bozwaki on quand même na retard mais tozwi ba témoignage ke esungaki vraiment nzamba zo lokumu misusu pe to enregistrer ke ezaka mabondele polaka te bandeko nanga na kotiela bino yango je crois qu'après vidéo on a sali lelo na kotiela bino yango na boyeki kotiango avant po bato bo comprendre te Maman Deline ba prière Cécilie ndenge nini ba prière Cécilie ndenge nini ozotela biso ba prière wana yona ngana expliquer déjà ba prière pour la kate ezana ndeko mususu oya yeba kiteke tozokota 7 jours ya prière okoyi kokota mpe yo moko okoti yango pe 7 jours na oya yo moko ozolanda kaka ndenge totiaki yango nde tolobaki ndenge ezoyela na ba prière wana prière à temps ya midi ya ni bato babi prière à 6h eza te donc otia ba prière wana nyonso na kotia yango ezalaka wana ekosunga ne fiska ta mutu moko mibale et accompagner ka ile azo bondela et accompagner vraiment nzamba zo lokumu pona ngo bato be babi mama Deline epesi biso pena former ni to ko bondela ka tozo mona loboko nzambe nzamba zo lokumu pona ngo toaki kokoma na 3e jour na biso ya retraite wana de 3e journée nango wana nde toiko ngai personnellement na koma na lembaki nazo koka lisusu te bandeko nanga kolemba moko na 3e jour wana bokoki ko imaginer te na lembaki makasi siko nga mona lobi na kotaka kutu ba jeune mususu ya sec na olia te na omela te pendant 3 jours na lemba boye te mais pourquoi nazo lemba makasi boye nzambe nanga
na si ba tozali na bonga na mundi tilelo na bois kamai na nzoto babite mama Deline tolobaki 4e jour tokangaki na yo 4e jour tokosukola lelo tokomi 3e jour ngo bois kamai na nzoto okobebisa ngabi Seigneur pesa nga makasi nazokoka te 3e jour kaka lena lembaki bon bandeko nzamba za malamu bo oyebi lia ozobondela sito ozobondela mpona bato ebele besprit na biso etravaillaka bato adeli télévision boyebi yango besprit na biso etravaillaka lere esprit na yo ezotravaille na molimo physiquement okolemba fatigue wana eyaka physiquement ozomona donaki ko comprendre donc ko lemba o na lembaki na 3e jour ezaki esprit nange bandaki ko travailler dur et bandaki ko travailler dur yango ko lemba eyaki physiquement ozomona eyaki physiquement nga kutu na kanisa ki yango ezaki attaque mais après na ko soswanga habité esprit nange ezo travailler dur boka to na 3e jour na lembi bobo to koma 4e 5e 6e et koza ndeni Seigneur bandeko nanga nde zaka moko moi repos to se reposer nde wana 3e jour na ekomona ba ekopesa ngai bapesi ngai canette bapesi ngai canette moko boye canette wana bakoma na monyo pa bapesi ngai canette moko boye canette wana bakoma énergie loka na monaki yango wana ba kopesa nga ange moko kopesa nga canette moko wana bakoma énergie wana na omona na vision nde nazwi suko canette wana boy nazwi yango bakoma énergie na canette wana na melaki yango na molimo bandeko nanga so ozosala gêne na ozobondela nzamba lisaka biso bile ya molimo na loba le nyonso bolimbisi na lobi na oloba na se po voix eza bien te je crois que le quoi na zana miko boyoka quand même nzamba sunga afungola mongongo na molimo boyoka makasi po nazoloba malembe nde esika siko na eko lia bapesi ngai yango na yebisi bato tozali na bango namoni ange moko akoti awa apesi nga canette moko boye canette wana bakoma énergie leka na melaki na molimo bandeko nanga nayi makasi nakomi makasi moko okoki ko imaginer te bamona bi wa bongo soki na sukolaki mai nzambe nanga so na baki na bwaka mai na nzoto mpona okoka te ngai eza mabe makasi nzambe oyo atravaka na biso na molimo a comprendre que mwana nanga molimo ne ezotravaille mingi molimo ne esprit ne ezotravaille makasi lero ezotravaille makasi bato adeni télévision boyebi besprit na biso etravaillaka lero ozotravaille makasi kolemba ne eyaka mpe physiquement omona je crois sina lobela ona bavideo mosusu nde yango emanifeste kati na nga na 3e jour ya prière wana nde nzambe na bolingo ne atindaki ange moko aki kopesa nga canette moko bakoma énergie le na mela nazwi makasi nazwi makasi bandeko na nga nde après na 3e jour wana nakomomona bandeko esika tozalaki par rapport ya nombre tozalaki nga na vision na omona toza ebele ba ange bazokota bazokabolela bato bate nazomona bate bazokabolela bato bate bazokabolela bato bate bazokabolela bato bate namoni bazokabolela bato bamai à partir ya 3e jour 4e jour 5e jour tina suka bandeko na ba ange bando pesa bato bamai bate le premier jour na monaki eloko wana te deuxième jour na monaki te na bandi ko mona nga partir ya 3e jour de là na nga moko ba pesi nga nini na bakoma énergie là na meli yango ezongisi siko énergie na nga physiquement boy ozomona okozo olembi na kimosuni na molimo za makasi yango na lobaka nyonso biso bana nzambe vie na biso fe ba vie ya jeûne et prière pour les yo ozokota jeûne ozo gêner o se privé na eloko oyo liaka to na eloko oyo lingaka eza loko ozolisa nde molimo na yo ozolisa molimo na yo na monaki en tout cas bandeko na nga
papo ya nombre obiso tozalaki na retraite l'air bazo kabula bate wana ba ange bazo kabula bate bato bazalaki ebele koleka nombre tozalaki esika na bi wow c'est que bana nzambe sika bazali babandi kolemba Saint-Esprit bandi kopesa bango ba mai ya molimo ba ange ba ya kokabula ba mai ya kitoko bazo pesa bato ba mai na ba verre kwa ba pesi ba pesa bato ba mai ba pesa bato ba thé na deuxième troisième jour bande konanga quatrième jour ba ange ba komo pesa bato ba mapa na yetse bino makambo nga na monaki ba komi ko pesa bato ba mapa ba oya pena ba mapo mapo ya baguette wana wow bandeko to lia kite na kimosuni mena molimo bandeko nanga to lia ki na yetse bino vérité na molimo to lia ki mamba boyko mutu o azana niveau spirituel mukie mutu azana niveau spiritualité balobani non mutu azana niveau ya spiritualité mukie a comprendre makambo te eza lokola liboma na matoi nae mais bino bo ba mpongo bo comprendre makambo to loba quatrième jour ba ange ba komo kabola ba mapa o ba mapo bando pe so ba baguette ya kitoko wana raison siko ba memion siko boy baguette telemi bazo ya no ba kabola biso et puis to zalaki kaka ebele quatrième jour nde na komé komona bongo ba kabla ba te ba mapa na ba mai biloko okana mona ki bando kabula batu yangwana bazo pesa ka batu bazo lia ba mapa do bande konanga to se priva ki na ba mapa ya kimosuni mais mapa na molimo to lia ki do to lista ki milimo na biso to lista ki milimo na biso ba milimo o ezaki faible à partir prière na bespé comme qui fort poto lia ki na molimo yango bokota ka ba gene le tozo programmer makambo boy ko rata katende konanga ko rata te nde to ko koma na wana na lobeli kambu ndenge ba ange balisa ki biso yango epesa ki biso makasi ko ka pe ba témoignage ba tebelo ka mama Deline troisième jour na lembaki quatrième jour na zu makasi mama Deline deuxième jour na lembaki troisième jour na zu makasi do ezalaki ba mapa na ba mai ba pesa ki biso bande konanga na bate papo ya révélation nzamba lakisanga biso ko mona pesi mutu te c'est que te wana eza po guérir mutu te wana eza po na guérison donc te donc ozolota ndoto mutu omela te ou bien ba pesi te na gobelet oya te wana eza po mema guérison eza neti kisa molimo eza lokola ba opesa médicament ya molimo donc eza ezokangola bato le bazopesa bato ba mai wana ezopesa vie do ezopesa vie esika kufa ezalaki ezopesa makasi esika bolembo ezalaki ba mai wana l'air ekomaki na ndenge onga na bande komona ya wana do bande kopesa bato vraiment ba thé yonga ba café alors bande pesa bato ba thé do na mona ekake ba thé bazo pesa bato na ba mapa na bani yango ba epesa ki biso pe makasi bon en tout cas na mona ki ba vision ebele oyo tokolobela kaka ta na ba video mso je kokota pona kende na makambo mso ona na sala video oyo donc na bande ko mona vraiment en tout cas bato ebele to na kati ya ndako moko mulongo libanda ebele bato basala ki mulongo bazwa kokota na ndako wana to donc en tout cas na mona ki mo makambo ebele nzamba talisa ki na bande ko pe to zaki na mo ba mona ki na lobi ona koki koloba donc oyo ezaki kosala na spiritualité o bokoki koyeba après na troisième jour nde nzamba talisaki mutamonaki makambo ezaki papa Didier nzamba zotalisa makambo nde bato bazobika na libanda nzamba yaki kotalisa nini papa Didier azomona armée ya monguna satana baye kobundisa biso do bayaki armée monguna satana bayaki kobundisa biso bayaki ebele
papa dit azomona bango na vision nde le baye wana po banda ko attaquer biso esika tozalaki nde nzambe patindi armée céleste na ye eyaki papa didi abaki alobi abi soki tofongwama miso nzambe ata abi ezalaki somo na likolo bitumba abi bitumba moko ezalaki armée céleste ya nzambe na armée ya munguna satana bazokotinda na bamisile bango kuna bazotinda bango mpe baotinda abi eloko aremakaki bamisile oyo armée ya nzambe ezotinda pa bato pa armée ya munguna satana ezalaki kobima ya couleur moko ndeti ya moto moko ya makasi couleur moko ndeti ya rouge makasi ezokende chwa bazotinda ya rouge mwa makasi mais oyo bango bande kotinda ezalaki kobima rouge moko ya pale ezalaki couleur makasi de esaka chwa nde bakokaki te bakimi ndele bakimi bakesko bake réunion bango nyonso nzambe azotalisa papa Didier ndenge bakendaki réunion wana 3e jour o nga na bi 3e jour bakomaki kopesa biso déjà ba mai na bate nde abi l'air amoni le bake kofanda réunion esika moko nde nzambe azoyebisa papa Didier abi omoni bayaki baki ko attaquer bino me moni nga pe armée na nga na bimsi pe armée na nga moni bakoki te tala ndenge wana bakisala réunion yoka makambo bazoloba kuna nde papa Didier nzambe afongoli matoi makasi nda bandi komona bazofandi réunion balobi boye balobi lokwa tokoki bango te ba o baza awa topanza na siko tokende ko attaquer bato baza musika tokende ko attaquer ba oyo bazosala na bango prière mais baza musika tokende ko attaquer bango ali abi bakabwanaki bato musu bakoti na eloko moko ezalaki lokola serpent ezalaki lokola batrain oyo ezalaka lokola serpent bamusu bakoti wana ndeti na eloko mo lokola serpent babi oyo bakoti na eloko eza lokola serpent bake ko attaquer bato baza libanda ya France oyo baza musika na bapays mususu bake ko attaquer bango oyo bakoti na eloko mosusu ezalaki lokola scorpion 1000 pattes bien scorpion je crois ezalaki on dirait misu bakoti na eloko moko ezalaki lokola 1000 pattes bakoti na eloko moko ezalaki lokola 1000 pattes bakoti wana bango nde bako attaquer oyo baza na France oyo baza na France nde bayokanaki bongo nzambe alobi omoni bayaki ako attaquer bino bakoki te batiaki babimisaki armée na bango mibiba ya kobundisa bino mais nga pe nzambe na bimisi armée na nga bakoki te bakesko ko attaquer bato oyo baza na musika oyo bakoti ba prière na bino bandeko na nga ti monguna satana azosala bongo na bato na ye po ayebaki ke na prière oyo bato bakokangolama ayebaki ke bakokangolama tika tobundisa bango nde sikoyo biso mpe lokola tozalaki révélé toyebi biso nyonso oyo ezalaka révélé ezalaka condamné tokondanaka ngo na nzela ya prière nde torenforcaki mabondeli kobondela surtout mpona bato baza libanda tobandaki kobondela mpona bato oyo baza libanda toyebaki ke bakozwa bitumba na 3e jour oyo bakozwa bafaiblesse mosusu monguna kotinda bakozwa mitupasi monguna kotinda badérangement monguna kotinda mpo babima na présence ya nzambe en tout cas tobandaki kobondela mpona bato mpe oyo bazalaki vraiment libanda nzambe wana atalisaki ke azokangola mabota na mabota atalisaki donc yango wana yo ndeko ozolanda nga so omonaki mo attaque mo na 3e jour komitungisama te nzambe azalaki na yo mpo toyebaki yango bien avant ke bino esika boyali bokezwa attaque eza na façon nyonso ozomona donc yango wana esalaki bongo tobondelaki après eloko nisusu nakoya koloba oyo nakoki koloba mpo tokende na batémoignage ya bato donc nzambe atalisaki vraiment bato babiki makambo ebele
ba maladie zo kangolama bato bazozwa bakache nzambe atalisaki mambo ebele. Mais après on disait na jour à suka leto sisaki na jour à suka fa to clôturer ce qu'on a suka nde nzambe ekotalisa nga boy ayebisi nga lobi Adeline tala manœuvre monguna satana à comprendre à koki kozwa batu te pendant avant beaucoup ta prière monguna meki akoka kite ko détruire prière oyo aye pendant que boza na prière na batu na a travailler na position nyonso yona oyebisa bino ke ezalaki par hasard te oyo le même jour biso tozokota jeune le même jour batu moko boye na ba chaîne YouTube babi mama Adeline azala nzambe te ozomona donc eza na yebi te so eza na batu pe o balingi bakota jeune le bayoki bongo babi ke tokota sous jeune te na yebi te so eza na mutu so eza na mutu c'est que mitala bien kota mabondelo za problème sérieux au programme qui jeune na yo okota le babi ke mama Adeline azala nzambe ta bungisa batu nzela obina okota sous jeune ote kota mabondelo za problème na oyebso oza problème sérieux kota mabondeli ozomona po ezaki manœuvre monguna satana mais lokola longa kite na ba stratégie na nyonso asalaki alonga kite nde na jour wana ya suka nzambe alobi monguna satana aza na kanda alobi boye abina nga deni monguna satana préparé sikoyo eloko nini na osala ayebisi batu ne lokwa bato bakoti ba jeune oyo tozwi bango te sikoyo eloko nini tosala il faut bokende kolisa bango biloko bokende kolisa bango misuni nzambe olakisa nga misuni na plateau bandeko nanga makambo spirituel ezali bandeko ezali to négligea prière te na ba jeune to négligea te mambo spirituel eyali nzambe azolakisa nga tala misuni na plateau abongoni misuni abongisi misuni oyo abongisi alobi apesi batu na ye alobi batu nyonso bakotaki mabondeli oyo batondisami na puissance moko kati na bango biso tolingi puissance wana te bokende kolisa bango biloko oyo bokende kolisa bango biloko opo bo étouffer puissance o bazwi bandeko nanga bozomona koma mokili oyo nde tozovivre alobi bokende kolisa bango biloko oyo naomona pa na plateau boye boke kolisa bango yango po puissance o bazwi pendant ba prière oyo ezala étouffé na dernier jour nzambe alobaki bongo nzambe alobi nanga Adeline plan projet sikoyo monguna asali yango wana nde nzambe aexplike nga alobi batu bakobanda ekosalaka soki moto anéglige prière mwa mokie akoya kolota ndoto azolia na ndoto nde tolota ye mo ndoto ozolia eza mabe nzambe abia kosala bongo le moto akolota ndoto azolia yebaki aye koétouffe eloko oyo puissance oyo nga nzambe oyo bato bazwi pendant cette jour ya prière opona tondisi bana nga na nguya yesu aza na posa a détruire a étouffer yango bandeko nde nzambe arevelaki mpe bongo en tout cas tobondelaki mpe mpona ngo tobondelaki mpona ngo ekosimba te ata tolobaki vuma ata azokende kolisa bana nzambe bible elobi na biso nauti kotanga to se soutenir les uns les autres na prière biso tozobondela mpona bato nyonso bakota ye bajeune oyo nga na koma na prière nanga so nabondela nzambe mona bato nazala na bango mona libota na nga mona libota na nga ya Adeline télévision mutu nyonso alandaka nga nzambe mona ye mutu nyonso akotaki jeune et prière ya 7 jours Seigneur mona ye eloko oyo azwi badétruire yango te délivrance oyo azwi babebisa yango te puissance surtout oyo azwi babebisa yango te tozobondela bongo
ya motuya nzamba beti bana na ye bakache siko kache ya nzambe kolongwa ti sosi babeti o kache ndeko nange kolongwa te bakoya na bango baetufe yo mais kache so ozwaki mitemo ezaki poubele ezaki na kindoki nzambe alongoli ozomona mitemo ezaki toilette pardon nzambe asukoli ekomi machine à laver donc yango na ngai naloba na bino ba makambo ebele nzambe atalisaki antuka ebele surtout bandi koloba atolali tosisa video oyo te donc yango na ye naloba su nini avant natela bino ba audio moi quelques audio ya témoignage pour émotiver bino nakoyesa bino ke toza na mabondeli oyo ekozala eza na tala date bozela mpona se tromper te toprogramaki yango déjà mais na confirmé soki date wana eza vraiment bongo bozala na confirme yango wapi calendrier wapi yo bozala na luka calendrier yango wapi yango donc eza donc prière wana tozobongisa ezali ya nde tosalaki liboso te bozala na tala date eza wapi ko seigneur kolianga su minute awa yango calendrier ande koluka ezali vendredi ya le 10 vendredi ya le 10 février non toza na février vendredi ya le 10 mars vendredi ya le 10 mars bandeko na nga prière ezali te bolimbisi na expliquer clair pour bosser ça qui m'a confusion donc vendredi eza veille de prière eza tobenga lokola moi tobenga lokola retraite mais eza kaka lokola ya 2 jours biso tosala yango chaque mois tozalaka na tokota retraite wana tobenga yango retraite à 3 jours mais en réalité so otali ekoka 3 jours te po tokota vendredi na butu de vendredi vers 23h45 tobandi nde kaka nayebisa bino vendredi 23h45 tobandi tosambeli vendredi mobimba ti dimanche pardon vendredi mobimba butu mobimba ya vendredi ti je crois que vous comprendre butu mobimba ya vendredi ti tokoma samedi tobondeli journée mobimba ya samedi tobondeli ti tokoma butu tobondeli su butu mobimba ti tokoma dimanche na tongo ya dimanche après prière ya 6h tofongoli bolimbisi donc ba oyo bokolinga kokota mabondeli wana tosalaki baje na 7 jours nzamba kango nzamba salamne mais pour photo garder moto wana ya mabondeli photo garder yango tobondelaka kaka tobondelaka yango wana na pesa annonce oyo donc ekozala accompagné na jeûne et prière wana tokotia penza turo tokotia ya minuit bokozonga mpe na minuit toyebi makambo tosala nzamba pesi mayele de vendredi wana ya minuit bokozwa yango ya minuit na minuit penza loleka 20 donc minuit ezobeta pan boza nango le tozokoma 3h ya 3h ezali 6h eyali nzamba apesi mayele toloba ate po banguna bazotala ba video oyo po bazwa ba stratégie na biso bazwa yango po monguna ayebaka makambo na biso te tosalaka à travers kan information sans information monguna satan akoka kotravailler te donc à travers kan information yango na biso pe ba onzamba bapesa mayele makambo su tokoma kobomba ozomwa tokoma kobomba do yo yeba kaka ke na kota mabondeli na ba mama Deline do olia na ote kaka journée moko okolia te okomela te journée ya samedi ya le 11
Samedi, il y a le 11 okoliate okomelate. Le 11 février. Koliate komelate samedi wana. So oza na rendez-vous moko kende feto ke bo kokende te. Linga oza no kanandaku ozo bondela na. Donc banda butu ya vendredi ozo la mukozo bondela ka o mona ngo ekota. Donc quoi toi en France, je crois que n'habite batu ya Angleterre do bo bando mona ekota penza tasuki e bando kota na retate ekota na avance. Donc et quoi accompagner na prière. Pour retraite wana na ba partage to banda kotia. Donc yo moko bongisa déjà biloko bana bakolia pona samedi wana bongisa déjà makamnyoso pona samedi no bi ke samedi oyo ya le 11 na ko simbelo côté. So na koti cuisine pona chauffer bana biloko na pesa e bango. Na ko yamba téléphone te samedi wana lobe za la urgent. Ko lia te komela te à part bato maladi bato bazemi na bato bauti bota sika à part bon pour ndenge nzamba lobaki boko ko ça peut demi journée ko ça peut jeune non banda tonti 14h ndeka yo moko kolinga bato bozo mela bakisi de nzamba lobaki bolia na bino mais na mutu na bino boye baki boza na jeune samedi wana to ko sukola te le 11 wana ko sukola te samedi wana ko sukola te. Soko za kana ope yo mona ndako ko pe ko brosser na ote bandeko. Samedi wana. Deux ka journée moko ya jeûne et prière. Journée moko ya samedi mais to bandango butu ya vendredi to aussi sango tongo ya dimanche. Je crois que l'explication est claire. To aussi sango tongo ya dimanche to bondela. To bondela. Na ba sujet nyos to bondela non. Ba oba zwaki ba caché te nzamba beta ba caché ba oba kota kite na prière wana le ba kota na prière nzamba mimoni sama mutu mususu ko kota prière à 7 jours nzamba sali ya minene mususu ko kota ka prière journée moko nzamba pa sali ya minene disposer ka mutema na yo disposer mutema na delin te vidon to komi na makambo sika aw to komi na makambo sika ba oba koka prière te pona moto a prière po awe ko makambo ba prière awe ko makambo ba prière siko boto ta ba prière na ba témoignage boto tala nzambe na soka osala te le Yesu Masia na oloba mingi nzambe na le Yesu Masia Jean-Baptiste atunaki botuna e soki vraiment za ye messi oto bande kozela Yesu Masia bisa ki ekende buke ko yebisa eke bato o bakufa bazolamuka bato bazokangolama bakakatani bazotelema bamisu ezofuma yango biso pe na Deline télévision to komona loboko ya Nzambe na lobango loba nzamba mpontolo ndo za véritable diété to monango bato basambela tout to sambela na Deline télévision to monango to ta gauche do te ba bima ba ko bima ebele ba oba oninga na mpepe ba ki problème te to bondela ka pona ba ata ba ki so baza bana Nzambe biso pona 23% wana to lalela bango libumu na se 23% wana monguna satana kozwa bango lisusu te azwi biso 2% wana pota mususu tozaki nanu oui mais to telemi Nzamba bec na dina monguna satana bat ne ba telemi ba olala te ngape na bato anga na telemi Nzambe na biso Nzamba pontule ndo za telema le Dieu tout puissant Nzambe angu ya nyonso aza ko telema. Donc, pour na loba mingite, je crois que na expliqué on a quoi expliquer pour na ninwana yo okolanda nga partager vidéo oyo tindela bandeko pour ba kota ne fiske journée moko ya prière wana elongo na biso totala Nzambe wana soka kufa ekomi temps ya Nzambe donc pour na continuer mingite na tira bino quelques témoignages boyoka pe na ko partager quelques témoignages na bandeko
nde na expliqué na vidéo wana nazotia yango na rapidité ekosunga biso po ekende mbango mpe monguna satana alokalize monguna bato te na mongonga bato te na bato na ye eza mpona obanga bango te mpo bakosala biso eloko te totémoigne monene na nzambe bakosala biso eloko te bandeko na nga monguna satana aza rise so nayebisi bino aza rise boyebi nini nayebisa bino Pasteur Bona bato adeline télévision boyebi Pasteur Bona boyebi Pasteur Bona boyebi bato adeline télévision ndenge kaka na ba vidéo kande na ndolo ba Pasteur Bona bondela Pasteur Bona boy monguna satana na bato na ye baluki balokalize Pasteur Bona onani makambo eza sérieux bande boyoka Pasteur Bona na loba na kombo na Yesu pe na ngoya molimo santo bokoka Pasteur Bona te aza ya nzambe Pasteur Bona bokokoka ye te na zolo bango lelo po bino bozaka so boyoki ka mutu wana pusani pembeni nanga boke koluka bozwa ye boyoka ngaka na loba boye mutu o aza ya nzambe boke kuna bozwi ye nzamba lobaki na ngai ntela aza ye boke bozwi ye boyoka ka mutu moko nga na lakisi bato bolanda boke bozwi ye oh na Pasteur Bona ko bobebi na bino bozwa ye te aza ya nzambe asimbami na nzamba mpuntu lendo nayebi mamu nzambe atalisinga mpona Pasteur Bona ozomona do nazoyebisa bino koma monguna satana kozala boye kaka ndenge kaka tozobondela wana Pasteur Bona kamba prière ko bato bolandi bo comprendre que Pasteur Bona zaki ko kamba pe prière ba localiser yango ko ba vidéo o ilata moto amoli mosanto ezikisa bango nzamba bana bazokanga ba vidéo na ba photo ba mema na monde mai kuna bazokutana na makambo na ba vidéo na bon nzamba multiplier sozo bimisa moto banda ko bimisa moto fois 100 bakoka monte do bakota na bango mabonde na biso te me bazwi ba vidéo bazolanda nyonso balandi bamoni Pasteur Bona oyo nani tema baza mayele o mabe wana babandi koluka na ba vidéo tomona toluka baye ko localiser yeyo Pasteur Bona yeyo ba localiser Pasteur Bona na ba vidéo o Pasteur Bona sala on a lekisa na chaîne oya Adeline télévision ba localiser bake ko initier bake po ba initier Pasteur Bona nde na yebisa kabino ba pasteur rebelle otokoma koloba baza ba franc-maçon baza ba to loge baza ba ya science occulte bandeko nanga ebele bakende koluka yango te na koma koka passe na motema ebele bakende koluka yango te eyelaki bango banda kala Pasteur Bona za na ye mais leka ba comprendre que Pasteur Bona za na mama Deline lokwa tokoka mama Deline te tika to localiser batali bamoni photo yeyo ba localiser ya za wapi bake initier menza polimbisi menzamba pungutu lendo nzamba bakoko na biso atiki Pasteur Bona te asali oyo asali Pasteur Bona ko témoigner monene na nzambe po bakufa soni boéchouer na bino boéchouer et puis boko initier te na kombo na Yesu pe na ngoya molimo santo oyo eza tango molimo santo atika mona na yata muketa ta bobundisi ye po bo comprendre kaza na mama Deline boke bundise bolonga te bozaka kolandelanda ka ba vidéo nanga bozaka kolanda nzambe penda soki azo permettre bino botala ba vidéo au point de l'accepter bino nguya na ye a permettre bino bo localiser Pasteur Bona po atalisa bino ke Pasteur Bona za ye bokende lisusu bokozika moto na ba mission na bino bozwa bo initiaka bato inconsciemment moto koluka bino te bino mo boke vers bato ok Pasteur Bona ko témoigner
akoloba yango en tout cas nzambe abatela pase bona azinga na makila na Yesu Masiya bandeko nyonso o bobondelaka mpona biso bobondelaka mpe mpona pase bona kaka ndenge natangaki kombo ne bitumbeke kolanda pase bona kaka ndenge natangaki kombo na ye bitumbeke kolanda ye so bayoki kaka mutu bo aza na mama Deline bake koluka ye batia milimo kati na ye mpo asala soki ndenge. Ok. Bon. Na côté la bino ba témoignage. Ndamba za na biso doki temps eza bongo. Tokobo yango te toza nanu na temps oyo. O faut to bunda, faut ezala bongo. En tout cas, soki ba bundi so te seke oza nzambe te doki nzambe aza na biso. Nazo tela bino moi quelques témoignages comme ça. To meka ko expliquer mukie. Esika to sukela soki minute ekoki tokati. So minute ekoki tokati. To tiaka mwa ndambo ya ba témoignage ya bato. To meka na omeka ko expliquer moi mukie. Bande ko nazo tia na rapidité na WhatsApp okota na rapidité x2 mais na ota rapidité ya x1,5 po esala nino po na kolokalize pe mingonga batu te kolokalize muta lokalize te o nani yango o ya zui délivrance o nani to landela e bo lande mingonga batu bo zo mingonga batu boke travailler kuna boyoka batu ba lo bambamba to ezo simba te ozo mona nzambe mpontulendo abatela ba témoignage o ndeko moko na moko wa pesi témoignage na ye makila na Yesu Masiya ezinga nzamba sala su ya minene kati na ye tozo tia ndambu ndeko o koyoka témoignage no awate komitungisa mate to tangwa tambala sima to kotia o pe ozui omoni koza na témoignage o pesa problème te témoignage na oka mutu mususu akomona ka loboko ya nzambe akobakisa maka akondima po nyonso ezalaka na kondima akobakisa kondima kati na ye po ayoki pe témoignage na yo ekosunga ndeko moko na moko yango totia toyoka Eza prière ya 15 heures par depuis bandeli maman Adeline Nzambe penza za ko sala premier jour apana za ko kangola en tout cas Nzambe naza ko mona minene na minene akoti na kata mobana ngaza ko fongola miso molimo na komisi en tout cas na sentir vraiment présence en Nzambe na kata isika oyo Nzambe na ba louange baza ko tia na ba adoration ba Nzambe penza na se retrouver na biki ba Nzambe oyo ezanga kipenza na komisi Nzambe pambola bino apesa susu ya mingi ya koleka afongola susu ya koleka vraiment na komisi Nzambe aza kopesa makasi aza kopesa nga makasi nzoto za kolemba me ta naza kopela molimo santu makasi za koyeka ngai na kati na jeune prière o na komisi penza Nzambe. Alléluia. Amen. Merci maman. Toki ndende kwa lobi doki na ba jeune wana bakute na mobali ne Nzambe afongoli mobali ne misu azo mona makambo oyo okoki ko imaginer te toki na mususu. Merci maman. Bonjour maman Deline. Nalingi nayeba tosilisi lelo to tokosilisa na baminui yango kana nalingi nayeba Nzambe pambola yo mama Nzambe pambola yo oza vraiment béni mama depuis na botama na ngai nasambelaka na ngai j'ai 46 ans non nasala je na quitté pendant 7 jours en plus yebaka naza cleaner nazokende mosala yango mpe ya cleaner mais na peti yango mpe elongwe nango eza nango te donc Nzambe abeni yo ezalaki mpenza orientation ya Nzambe mpo makasi Nzambe apesi biso non Nzambe apambola o mama Nzambe apambolo mbala nsima soki Nzambe pungutu lendo atyo ide ya boye mama pesa nos oyo alinga ya kokota retraite aya na ye mama tokosomba tike tokoya na biso kokota retraite retraite elengi retraite kitoko esika Nzambe azalaka eyebanaka Nzambe apambola yo nali nayeba soki tosilisi deja ubeni tokosilisa nde na minwa lelo Nzambe apambola bino apambola ekipe nyonso apambola papa Didier merci vraiment merci mama. Donc oyo ndeko na biso oboyoki
azozwa makasi nzambe abandaki kopesa biso bate bamai bamapa ya molimo banda kopesa bato makasi toke na mosusu. Bonjour maman Deline, shalom, que l'éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Je reviens vers vous. Bon, excusez-moi, moi je suis Natalia, on a déjà parlé. En fait, aujourd'hui, le 2 février, la nuit, je vous ai vu dans mes rêves. Je vous ai vu qu'on priait. Il y avait beaucoup de gens qui priaient. Vous m'avez pris en deux mains. Après, vous priez, vous avez fait les fortes prières pour moi, les fortes prières. Après, vous m'avez regardé dans les yeux. Vous m'avez dit, Natalia, vous n'avez pas fait tout ce que j'avais dit pour cette jeune prière. Après, il y avait une voix qui parlait. Il a dit, non, elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle a fait aussi beaucoup d'efforts pour cette jeune prière. Donc, tout ce que vous bénéficiez de cette prière, elle aussi, je l'accorde. Amen. Nzamba zwa lokumu boze ya nata stop na expliquer moi muke ndenge ndeko na biso apesi témoignage awa amonaki biso tozosamba amoninga na kepa na ye na bondelaki mpo na ye nde nalobiki besprit na biso etravaillaka na bondeli mpone mpe nayebisaki ye ke makambo nyonso ndenge nalobaki bainstruction napesa ye mpo na jeune prière nyonso osali yango te à la lettre ndenge ezalaki nde ayoki mongonga nzambe koloba ke te asali quand même effort makasi bandeko eza témoignage moko makasi oyo ndeko na biso apesi oyebi na pamboli nzambe mpo nzambe aza malamu le tozobondela tozopesa basujet de prière nzambe bandeko nyonso oyo azwaki ida kosala jeune abandi na premier jour deuxième jour akatani Seigneur compte ye oyo nyonso oyo nyonso akotaki na ye na jeune mais akatanaki papa oyo eloko mo peut-être alobaki akosukola te mais asali ere ya sukoli po alembi asukoli nzambe compte ye kaka ki abimi te na pamboli nzambe mpo na témoignage asele na biso mpo nzambe akorde yango atalisi eteke na bato oyo basali penza ndenge bakangaki te mosusu akangaki ke nga na kolia te na omelaka te ezanga miliki mais lere atali peut-être lere abandi komela te ezanga miliki esali ye mwa estomac te oyo ezanga miliki soko omeli ona yebi to ndie nalobaki on me bolandaki on te ndeko moko to mibali balobiki esaki bango estomac pasi te wana nabaki so omeli yango apres folandisa mai ekosala estomac pasi te ozomona mais problème ya te donc eza na opesa exemple ndeko mosusu amoni ke premier jour deuxième jour ameli te ana esali estomac pasi ale azwi miliki atie na kati donc eza na problème te nzambe akorde yo ndeko nanga mpo ezalaki basujet na biso de prière tobondelaki yango tobandaki kobondela mpona tobandaki koloba bongo nzambe mona mutu nyonso oyo azokatana na nzela oyo akoki te asalaki ka 2 jours akatani mona ye nalobi te ke prochainement bokatanaka te nalobi bongo te mpo nzambe mpe atalaki tension ya motu atali mpe façon nini okataneli boyokisa ye na biso alobi abi nzambe alobi te boyi ndenge aza na ata kutu asali nyonso ndenge olobaki te mais na akorde bénéfice oyo bino nyonso bozwi oyo nyonso bino bobénéficie na jeune prière oye mpe abénéficie nango nzambe apambolo ndeko esika ozali nzambe apuntulendo amona o asala so ya mingi kati na bomoi na o na kombo tata mwana mpe ya molimo santo alleluya ok tokontinue tokomi wapi je crois oyo zia toyoka. Shalom, sœur Adeline, que l'éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens encore vers vous parce que les derniers jours, c'était à 0 heure. Donc moi, quand je dormais, j'ai encore eu rêve qu'on priait. On était encore une foule beaucoup. Et j'ai vu un monsieur qui est venu avec les provisions. Il est venu avec un sac. Il m'a donné, il a déposé où j'étais, il m'a donné. Et dans le sac, il y avait
il y avait un paquet de pâtes, il y avait une boîte de sardines et les autres choses. Il n'y avait pas beaucoup, mais elle m'a donné. Merci. Nzamba Zolokumu, amoni mutaketiki les provisions spirituelles et lobby et belé. Et lobby et belé, lobby et belé. Nzamba puntulendo amonayo, na témoignage na yo, nzambe wana amonayo. Oya eko tiki la provision wana eko bate la ona makambo onyo sozoya. Sozo provision spirituelle. Na physiquement boya to te provision spirituellement za na provision na o. Elobi ebele nzamba mona yo donc toke sko wapi tokomi wapi tokomi awa je crois nzambe na ngai makambo na omona zela bozela merci. Shalom, c'est Adeline, encore vers vous parce que les derniers jours c'était à zéro. Aussitôt yoki tokena bonjour, bonjour, maman Adeline, inaye kopesa bino lisusu merci, merci, merci. Na nyonso oyo bino bosali mpona biso oyo tozalaki na makambo ya minene oyo ebombama toyebaki te na nzela na bino nzambe aye kosalela biso ya minene akangoli biso papa mama na ngai yango naye kosenga bino merci bino nyonso ekipe mobimba yo papa Didier na pasteur Bona na bastige nyonso bandaye kopesa biso en tout cas ezalaki merveille yango pena naye kosenga bino merci, merci, merci nzambe na lola amona bino nzambe ya pungutulendo nzambe ya bakoko na biso amona bino mokolo moko tozala ensemble ba mama merci. Bapamboli nzambe amoni ya minene nzambe azwa lokumu mpona ngo toke na témoignage mosusu toke na oyo. Shalom, c'est Adeline. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens encore vers vous parce que... Merci, merci, Maman Adeline. Yo yaki na ndako na ngai. Oyaki na ndako na ngai. Oyaki koyebisanga makambo moko atoka tisiko nga moko nazoyeba te elekeli ngai. Makambo ya mwana na ngai antoka soki ozwi temps osalinga signe comme ça tosola kata na bavoche po oyebisaki ngai na ndoto wana ke soki likambo na yebisa yo na benga na yebisa yo yango wana na otindelo voche o na tango nyonso tozali na ngai ba prière oyaki kotala nga na ndako oyaki kovisite nga na ndako na ngai. Donc ndeko oyo otinde audio oyo nazwaki ba témoignage natiaki pembeni tindelanga message comme ça tobenga na tosolola nzambe amona yo nzambe azala nao donc tokina mosusu nazo compter te ezosala na ombosa na place tokomi je crois nayebi soki osenga o merci Maman Adeline yo tisoko nga moko nazoyeba te elekeli ngai osi natiaki natia o. Bonsoir, bonsoir, Maman Adeline. Ngai Maman Elisa. Vraiment, na pesi bino merci mingi. Na ba prière autour aussi sawa. Tuma na kumisi nzambe. Nzambe azwa kumu. Mais na loko ngana lobaka ko ngana mona ki vraiment ne bandelisa ki passe na kota mabondiri. Na mona ki équipe na bino ezo ya liboso ya pa na ngai. Équipe ezo ya liboso na ndako na ngai wana. Na taille o équipe na équipe Maman Adeline. C'est pour le même jour, il y a 2 jours, je crois qu'il y a 2 jours après la prière. C'est quoi, tant qu'il y a la prière, hein? Ah, tout cas, vraiment, tout ça qui m'inga. Ah, tu vas nous la côté de la prière. Je vais aller à la bosso, mais nous allons classe na côté qui. Devant la prière, vraiment, la monnaie qui moto, zopela, donc, moi, je vais expliquer en exaté. Donc, après, il y a qui qu'on les canne. Donc, comme il y a 4e, donc, il y a 4e, 5e, à tout le monde, ma casse. Nayebi soki bitumasi na benga ngo nini mais nayei komona tokomaki esika mpo nazala bref nayaki esika moko bato bazokufa na bapoussière donc
batande na ndenge na ete sina ba chinois de batu vraiment ko bat ba kufa biso de muto bisa mninga zati muto baso zo zara ko bisa mninga baso zo kima ba pousser na so ezio ka ke ba pousser ba bois ke so ezio ka ko so ke beti yo ka fo kufa e beti yo ka ka loba voza na grâce so beti yo anga zaki wana ko se trouver wana na place ya ba pousser wana ko se trouver wana vraiment na ete soki ezalaki mboka nini nayebi te me na se trouvaki wana me nazali komona neti bachinois me vraiment na se trouvaki oyaki bitumba parce bilonga bato yango nazali komona malamu te meyaki neti basoda me basoda neti ya chine me bitumba vraiment donc lokwa ya guerre ko bato bazokima donc bodébrouiller quoi donc ngai nayako se trouve wana na mobali na ngai namoni mobali na ngai alingi akufa nga bie okomi contaminé na bandusi ya bien nzambe sitendingi na sana ale mbala moko na kozwa bakisi nini ba mai moko ezalaki wana ngai nazwa sashe oyo mela mbangu nazwi mai na sopeli alo mbala ngai akobika kati na ndoto wana alifo mbala ngai akobika me ntoki ezalaki bitumba bato bazokima bamisusu bazokweya bamisusu donki bazoede baninga mosusu bazoede te donc soki orespire ka poussière wana esili mpona yo alors vraiment naye kokomisa nzambe ngai bo ezaka babitumba bona ete soki elingi koloba nini me napeka namoni kaka ezalaki bitumba ya mibale nde naye kozwa susu ya ngai mopeka bitumba mpe lisusu ka ya ngai nde soki mpe balingi nakota priere te nayebi te babundisika donc bitumba vraiment so ya mibale nakozwa autant de comme 5e jour na juste bitumba mosusu donc kaka même ndiri do bitumba vraiment ba soldat donc nayebi te bako donc batenga esika moko bato nyonso bazobunda mpo donc ngai do bayotiaka esika moko boye donc c'est comme si nazala libéré te mais na suka nango nde nakokoma libéré namoni mokonzi moko azalaki wana binanga bango bazoluka so basala nde babifoto bale na nani bokobala nani ngai te me na suka nango wana bandinga te na bandi priere kana kati ya ndoto wana ale mbala moko pan nakomaki libéré naye kokima nakomi libéré bango na bango sikoyo trouble etikalaki wana le naye kolamuka vraiment nakomisi nzambe donc biloko nazwika na ndoto na yango wana me nazwi vraimen ndoto vraimen mingi te ndenge alobaki soki nzambe alobi te aya kolobaka après vraiment nakomisi nzambe azwa lokumu nasepeli mingi j'espère que un jour tokutana kama madi nzambe na ngai vraiment nzambe azwa lokumu nazokontinue koyoka baaudio wana nazwi mingi na kati ya audio nzambe apambola bino ekipe mobimba vraiment na papa Didi na bato bozalaki na bango c'est comme si nazalaki ozalaki kuna na sali wana ozoprie me nga mpe nazalaki mpe olanda bino kaka c'est comme si nazalaki na bino ensemble tana zolanda ba audio tout ça mais la dernière minute ba audio c'est qu'on est en retard ba audio c'est qu'on est en retard musu na bota en retard na 6 minutes to bondelaki mais vraiment nzambe azwa lukumu na komisi nzambe na pamboli ye dazwa lukumu en tout cas merci donc eloko na ko bunda na mutu moka yaka eloko na koyokoloba mpona makambo ndeko na biso amonaki donc eza bitumba le yo koti na ba jeune prier oki ko bunda esika bakanga ki okobunda ti obima to yoki nde moka lobaki ndenga lobi na ya liboso lobi mobali bazali ndeti place mobo tozo yoka ke ba maladie mso ezoya bato bazoloba onke mipepe mo ba maladie ezoya nzamba dakisa makamsu oye koya liboso donc le ka kokoti mabondeli donc soki mipepe ana ba maladie ona loko ebanda na ba chinois kuna so mipepe maladie wana ye ta mususu le elingaki ya mobali na ye alinga kokufa na biloko wana na mipepe wana mais mabondeli otokoti e précipite eke ko protéger mobali o alinga kokufa na mipepe o epidémie elingaki koya akufa lisusu te à travers mabondeli oyo makamso nzamba atalisa keza oyo elekaki misu oyo eza si place ezosalama misu oyo ekoya donc nde na comprendre nango eza na mipepa maladi nzamba atalisi ndeko na biso mipepa maladi ekoya epidémie ekoya oyo moto so arespire yango akufi donc mobali na ye anga ozala moko oyo alinga kokufa na maladi wana mais lokwa bakoti mabondeli mwasi akoti mabondeli yango moni na ndoto na ye moto akenda kopesa mobali ne mai amelaki
nde mobali abikaki. Ozomona. Donc oya mibale donc azalaki ya kokangama bitumba makasi tisuka nango aye komona pe ake alongi epi le batikali kuna batikali kopota na bango kuna. Amen. Nzamba pour tulendo abatelo a protéger yo na mobali na ona libota mbana komba tata mwana pe ya molimo santo. Ok, na musu je crois que to silista ko et comme combien de minutes. Bon, toi Alors, maman Adeline. Maman Adeline, naye ko remercier yo vraiment. Zambe na yo azongisilo ya mingi vraiment. Na mukusi na zana mingi akuloba te na yena libosoka ko remercier yo. Na kati ya service ya prière ya jeune o to salaki. En tout cas, nga penza naza visiter. Amen. Nanguya ya Nzambe vraiment. Na yena premièrement koloba merci pour na kota nanga ba prière na sambela kalangai. Mais prière auto kota ki oyo na nte c'est la première fois il faut na sincère na mission Nzambe. Na lolenge to sambeli na ndenge to prier e bandeli tina suka auto suisa kilo nanga ya sisa ki samedi na batina banda prière 01 na mela sense na kata ki ona ba ine fezala. Maman Adeline na eka koloba merci na no aluboso. En tout cas, Nzamba zongisolo ya mingi, Nzambo yo amona yo na libota no mubimba. Nzamba zongisela yo ya mingi penza koleka Maman Adeline. Ya namoni vraiment te. Na komi konsanti neti mutabandi via sika. Amen. Na kati na ubio komi na mboka moko boye ya sika. Donc malgré notre faiblesse, bolembo ezana nous vraiment mais nazo senti différence na zoto mobimba na zoto nanga vraiment nazo bonzamba zo mona ngai changement na mwana mwana ba no mwana neti makamwa sika Maman Adeline na puyonza basali makasi deuxième jour na eko bunda na mutu moka yaka obundisa ngana abomba ka elongine na sima mukongome na deuxième jour a prier ko ayeli boso maga chake elongine na se mwana mobali mbinga azakutu makasi te nazo beta ye azo ninga na kange nazo beta ye ya zo kiminga kaka longa maboko na nga kima ta yoko kima na sutuki. Amen. Na 5e jour na yoko lota na bonto bonde lika priende ngezalaka ya 18h wana ndenge to silsa na bina cha mtu na sem na tenka bible bona yoka misu kilo na cha mtu na sinala na yoki na lokolo na ngai neti kura moko iloko moko na zokoka ko expliquer loko wana te na lokolo na ngai à droite neti courant te eyoko matangi matinga na nzoto te yeko suka nga na kingo awa na kingo na kote ya droite na ngai umeli na sutuki mikabi Jésus nabi nini nazongi lisusu na prière mpona yebote me na nsima ya kolala na oyoka neti eloko ezoyebisanga eza nango meloko mabe te Nzambe na ye kokangola akangoli yo. Maman Adeline eza ya mingi me nako tia susu vosi musu nsima na ye na premièrement koloba merci. Amen. Merci vraiment merci Nzambe azongiselo ya mingi penza Nzambe monda na kombo ya tata mwana pe na lisumi nango ya Molimo Santo. Amen. Amen. Donc tozo yoka modèle oyo Nzambe asali tokomi na combien de minutes awa 50 minutes de tonto kende to sukisa pour ba audio eza ebele donc de ko yoki témoignage na ote toko tia yango eko motiver bato to yoka su oyo donc ilo nena loba pona ndeko to yoki ndenge Nzambe asali kati na bomoi na ye te to kende awa poto sisaka. Bonjour Maman Adeline, Nzamba pambola bino na bandeko nyonso oyo tozobondela ezanga sœur Fifi na kati ya programme oyo lelo banda na bandaki na monaki penza nano ndoto moko penza te ya spécial na kwa kokanga na continuer kama bondeli na butwa lelo le 31 poto comme le 1er février mercredi nde na yekolota na moni docteur avanti na kiti abengi ngai
akomeli nga ordonnance yango akomeli nga bakisi selon sujet de prière nanga oyo nazobondela abi maladi boye kisi boye maladi boye kisi boye akomeli nga ngo azwi ordonnance apesi nga nde naye kolamuka na pongi nakomisi nzambe sikoyo nayebi te nakobondela sikoyo ndenge nini nabanda komela bakisi wana na molimo ou bien nazwi bakisi sikoyo fo nasenga traitement nayebi te nde nakobondela me mpo na ngai namoni eza eloko moko ya positif nzambe akomeli nga ordonnance mona mpenza médecin mwasi avai na kiti alati mpenza robe nde akomeli nga bakisi wana yebisinga oyo mpona problème ya santé nde akomeli nga merci mama Adeline tozocontinue kaka nzambe aza na biso asalela biso so ya kokamwa pambola bino merci pardon bolimbisi eloko nakoki koexplike mpona ndeko amoni médecin afandi na kiti apesi ordonnance ayebisi ye alobi basijo ya bande kobondela nango mpona problème ya santé yango bayebisi ye mpona maladi boyemela boye donc explication nakoki kopesa par rapport ya expérience na ngai soki omoni oloti ndoto nga esalamanga mokolo mosusu nazalaki obela santé ezalaki bien te santé ezalaki bien te nazalaki vraimen koyoka bien te makasi nde nzambe ayebisa nga Deline benga ambulance ayebisi nga vraiment na lito éclair abe Deline ozosouffrir na maladi benga ambulance emema yo na hôpital na susumki na benga ambulance c'est que nzambe amoni ke maladi eza grave nakende hôpital mpona kezwa traitement mosuni kuna ya mosuni traitement physiquement boye mpona bika nde nayebisi papa Didier ngabi papa nzambe alobi tobenga ambulance emema nga na hôpital seke nzambe amoni mpenza ke te so otikali na ndako awa kokufa kende hôpital nde nayebisi papa Didier nzambe abi tobenga ambulance nakende hôpital seke nzambe amoni maladi oyo eza grave bandeko na nga mbala mona papa Didier abi oleke tobenga ambulance ya de mpo ani te tokende ka na voiture okota na voiture nga nake kotiko na urgence oleke tobenga ambulance ozomona mbamonga na bi ok ya solo mpenza malamu kutu oke kotika na onga mpo nazobela mpe makasi me naza te mutu oyo nakoki kokita te oyo nakoka kokita escalier te nakokitaka meme escalier bon nzambe alobaki benga ambulance papa dia bon nzambe abi tobenga ambulance mais ambulance wana ememi na urgence yango wana nga nakendanga kaka kotiko na urgence nga bi ok problème te ok tikanga na urgence papa dia bizela nasukola bonaki tiko na urgence nasukola bongo nakitokende bandeko na nga kaka nde papa Didier alobaki asukola na nafandika na kiti bona ndoka bien te mba moko nzambe ayebisi nga pardon bolimbisi nzambe ayebisi nga alobi Adeline ambulance ise ezwi yo abi ambulance ise ye ezwi yo deja abi ambulance ise ye ezwi yo deja bakende na hôpital ambulance onga nayebisaki obenga eza ambulance na bino ya kimosuni te ambulance ya molimo bandeko na ambulance ya molimo ezali hôpital ya molimo ezali traitaka biso maladi ya molimo na maladi ya kimosuni boy etretaka ndinga na susu ngabi eza abi ambulance ise ezwi yo eke na odeya na hôpital nde oza deya na hôpital nde na susu mki na yebisi papa die tika nao nzambe alobi ke ambulance ise ezwi nga to comprendre pete nzambe alobi ise ezwi nga ok c'est bon bandeko na nga mikolo wana so nalalika na olota na hôpital baoperfuse nga na olotaka na hôpital na bandaki kolota hôpital pendant 4 jours donc chaque jour so nalali na lotaka naza na hôpital après mokola suka na olota babi na nga obima hôpital wana nga na obela pe boye physiquement babi na nga ozobima hôpital lelo okomi bien ozobima hôpital na mbala moko nazobongama mpona bima hôpital nalamuki nde le même jour la nalamuka mpe nakoma santé kitoko pendant 4 jours nasalaki hôpital nazali na hôpital nazala ata mosusu naza boye ozomona nota mosusu oza maladi te mais ozolota ndoto oza na hôpital ya molimo ezalaka ndenge ndeko na biso amoni
médecin akomeli bakisi soki bakisi oyo akomeli yo alobi na omele eloko boye soki oyebi eloko wana problème ya te okoki kosala yango nga na mona moko mosusu bamelisanga kisi me na molimo bamelisi mosusu bakoloba no bamelisi na molimo babinaki mosuni mpe boyemela yango mosusu babi ndenge kaka tomelisi na molimo boye komela su te yo moyebaka kisi na meli kisi nde na boye nazobika ozomona donc eza nango te ya koluka kisi omela soki peut-être oyebi kisi wana o bango bakomeli yo na molimo okosala yango par la foi obondeli osombi kisi yango omeli mais so ozoyeba kisi yango te yo pambola nzambe loba nzambe merci mpo nayebi ke opesi nga ordonnance wana nde kaka ndeko na biso alobi ordonnance wana nazoya na pharmacie na oyo ya molimo nazozwa bakisi ya molimo po ete namela lei ozobondela bonsi deja ozwaki deja kisi nde bapesi yo deja ordonnance deja ozokende na nini pharmacie ya molimo ozozwa kisi donc nzambe azali spiritualité ezali oyo tovivra physiquement spiritualité mpe ezali tovivra mpe spirituellement donc nzambe azwa lokumu namoni ere ekoki ba audio mosusu toyoka nsima totala na oyo eza minute moke mbote mama Adelina ezanga mama Lia mama Adelina bengi naza na mutunda ezotrotenga mutu nalinga natuna mpona yeba naese kotuna na nzambe mais nazwi toujours ya noté dernier jour oyo tosisaki jeune prière na biso mokola suka ntango nasilisi nalali pongi na kati ya pongi naza komona nzambe aza toyoka oyo je crois que oyo ezalaka suka po batémoignage eza ebele video de asi eleki presque inéditant toyoka oyo ya suka po tokotia mosusu soki kaka tosali bavideo tobanda kotiaka batémoignage mpo bato bacomprendre et puis baexplication ekosunga ta mosusu likambo mosusu ndeko amoni mpe nga napesi explication te yo oyo ozolanda okokoma mpe explication na yo ke place boye ndeko ndenge amonaki ndeke boye elingi eloba boye elingi eloba place moto amonaki boye tozose complete kaka likambo mosusu ekozala mpe yo mpe olotaki ndoto moko abongo komprenaki yango te apartir ya ndeko oyo alobi yo mpe ozwi réponse no toyoka oyo kaka ezala ya suka mpona nini tosuka ta awa. Oui, shalom mama Delina eza mama Brigitte. Oui mama Delina na tindeli audio mpona zeli peut-être kokotinda suite ba video mosusu po tokape ba message ndenge Seigneur alobaki mpona biso nyonso tokotaki ba jeune prière mais namoni depuis wana otindi so eloko te yo natindeli oyo nini oyo na mama Delina oza bien mama vraiment merci nzambe apambola na initiative ozwaki mama nga nazwaki congé na mosala une semaine nazalaki na ndako na chambre kaka na signalaki bana nazala na nga na bana na nga mibale na signalaki bango tutu badérange nga te na pase kaka nini na nga na chambre donc nzambe aza bolingo vraiment aza bolingo. Deuxième jour il y a prière tango na ya 3h na prière à 3h là papa na tambusaki alobi to kabola to prier to tia libulu entre bato baza baina biso o bazaka na biso baza beti ntamba kabola biso na bato ya mabe o bazaka na biso basala basambla donc libulu ezala entre biso na bango tozala séparé tout na prière wana après ce qu'on l'air tosisaki prière mais kai kolala moke en attendant surtout si bien 6h ebanda moi kolala nalalaki na loti ndoto mo mama de nengina yebaso elakisi nini nakutani mwana meilleur ami nanga tozalaka ne na Kisasa tokabona vraiment kala yuta kota Angola akufa na Angola tukaka komona tenga pe na nga poto na okaka akakufa na comprendre te na loti azo benga na nga linko ko sentir ngati na mona kaza kina mona munga to matimba zunga ke aboyi donc bato baba matimba zo benga na ma Brigitte boende ni bino bozaba kama alingi ko sentir ngata so benga na nga aso benga na nga na sutu kwa bona za ko lala onde na lota matimba bo azo benga na nga me azo benga na nga alingi ko sentir ngata azo benga nga me akufa na comprendre on mama Denis so peut être ko limbolela nga ngo ko mika ko expliquer nga vraiment nzamba asali mama Denis azaki na tension moko ndia ko loka 2023 oyo so na kotongo zaka grâce nzambe tension likolo latini laka ko message bona ba nazo mela ya ai rien na yeba so yo sala rande nini
vraiment là aussi sinandenge dernière asuka pratique tout ça qui to milima et comme ndoto na makila yesu tout obiki na ba pareil na mesure tension ezongi normal tension normale na comme c'est vraiment nzambe ezongi normal et puis na 4e jour na prière mo tindaki prière au bac to ko prière soit 18h ou bien 21h ezaki maman mo mtando tambusa prière là toujours prier la prière ngo si la na continuer ka prier na zui neti molimo na zakinga moko mais elo on a comprendre que nazo prophétiser mais ngamo nazo kama nazo loba que malobezo banazali na yo nazo tambola na yo loboko langeza na yo kobanga te nazana yo ozo singa nga elembo ozaka déjà ne lembo na ngai ozaka déjà ne lembo na ngai même pona bana ko s'inquiéter te bozaka déjà ne lembo na ngai message wana ko zo bimana munoko na nga est-ce que ni koloba ni pour tout soit azu prophétie donc yo zo pesa prophétie le msuzo yeba te mambozo banazo yoka est-ce que eza makanisi na nga ou bien eza message vraiment Seigneur abande ko adresser na nga mama yana bakina tindelo audio na yeba vraiment nzamba sali minene biso pe tuzana posa to yeba ba message nyo tu bozwa kila bino bozaki kuno ensemble ba message bozwa po moko msuzo bandoli opesa explication ya message moko zwa ko pesa neti toilette mo akisa sa bazo expliquer ce ko sonda ma bazo expliquer après kataki no to yoka ki ba message te eza bien otie ba message to yoka to bande ni nzamba lobaki na biso ne to kota ki ndenge eleki mabondeli tutu eza vraiment bien mamanga kozana na bolembu te courage nzamba zana yo nzamba zana biso bana na ina tango oyo nzambe alamusi bana na ebano ya solo nzambe bayebi qui est le vrai nzambe kolanda te bat babundi so po na zolo bakimbango po anibwe biso to yebi papa kimbango azanani to yebi bana le vrai bana nzambe bayebi oyo komi moma ya nzambe o bazo bundisa me basali ya nzambe ba hotele milango baza nzambe te donc mama de nous ana nzela mutu peta ko salo mabe tuzo bondela pona yonga na bondela tango nyos pona ona papa DJ tuzo bondela na libota nzamba bomba bino pona nzela na obiso bandu bisusu tuzo bika nzambe vraiment pambola mama soko za moyo ismika mpe ko limbola ngamo ba ndoto na utu ko explique merci mama nzamba pambola bino merci na komba tata mwana mwana santo to suka awa po ba audio eza ebele bandeko nanga batu baleki ba diarrhée après avoir komela maya makila na Yesu Masiya batu baleki ba diarrhée naza na ba témoignage on a otiela bino batu basanzi ya kosanza azo comprendre te biloko ni na sanzi ngam na liaka te kana melima ina sanzi biloko abu donc nzamba kangoli bana na nzambe azwa lokumu pona ndeko oya expliquer na suka pona expliquer batu Ailobi amonaki na deuxième jour je crois amonaki camarade mobo akufa ye azokende pa camarade wana azobengana engela kisakende kona biso azaki na esprit de mort azaki na esprit de mort siko lokola azaki na esprit de mort wana yango no moni bato mutu balobaka so ozolota mutu akufa eza esprit de mort oui eza na façon nini oyo loteli mutu akufa wana ndenge ni yo loteli mutu wana oyo akufa okozala so oza na esprit de mort nga pelu mona azalaka na esprit de mort kala bolimbisi na nde kolota kaka bato o bakufa baoya na kombi bazwa kozwanga baya kozwanga pe na ke na koti na kombi me baya nanga bando olanda ngo mwa babi okokende te bakitinga na kombi ono muna na susu mkina la mki na yebaka te kele wana na bimse esprit de mort ozo mona doki ezaki esprit de mort ozo lota ndeti dernièrement anote koza na esprit de mort pona bonde aki pona mutu o azaki na esprit de mort nde esprit de mort wana ya kisko nanga nde na mona ki penda ke na kufi na ke kobima na esprit nanga place ya batu bakufa na mona ki batu oyo bakufa o nga na yebi na mona ki bango place wana bazo kabula biloko akolia ba kabula biloko olia nga pe na fandi wana nga na osenga biloko olia babi yoko olia awate yoko olia ate yo fozonga na so nga balingi te na sala activité mo o bango ba osala nga baboy babi yo zozonga yoko ya ate yo kozonga nde bayi kozongisa nga
ne kola mukaboui ozomona doki ndeko na biso azaki na esprit de mort donc nzamba talisi ke akangoli na esprit de mort po aloti ndeko camarade wana oyo akufa azo bengana ye pourtant azaki meilleur ami na ye azo bengana ye kende na lingi opembe nanga te kende eza ndoto kitoko ndeko nanga donc nzamba akangoli na esprit de mort nzamba longoli esprit de mort kati na yo ozomona so oloti mutu akufa bozo yambana bozo seka bozo sola comme ndetika bozo ensemble faut kobimisa esprit de mort eza esprit de mort ozomona eza différent na omoni mutu akufa ye koyede yo omoni mutu akufa ye kopesa message wana eza différent na oyo bofandi na ye bozo sepela bozo lia bo nini so moni azo bengana yo kende na lingo pembe nanga te eza nzamba azo longo l'esprit de mort kati na yo. Je crois que oko comprendre on a évité sur na répondre que on a audio na évité et puis ni sous lobi on a bosani au Seigneur sunga olobi sous oyo ka sous na bosani bolimbisi alobi su nini kam susu nde kwa lobi awa yango yo. Oui, shalom maman Deline eza biso basa basambla donc les boules entre biso na bango to za la sepananga azo bengana na sutu kwa bonaza kola to sa ki to mili mai comme ndoto na makila Yesu to obi kenaki na papa ozo sema elembo ozaka déjà ne lembo donc aza déjà ne lembo na bana na nzamba ebisi ozo semgelembo oza déjà nango ozomuna en tout cas nzamba zo lokumpo na yo ma sœur na pamboli nzambe pona témoignage na yo nzamba zo lokuma longo l'esprit des morts alongo l'esprit des morts to kufate to ko vivre makambo ozo na komba tata mona pe amoni santu detorobi amen na tiki bino kimeza bino na kombo na Yesu Masia na kotela bino ba vidéo ya ba prière oyo na kotisa kite ko sunga ndeko msongo sala jeune pe a 7 jours o participer kite na jeune to saki a 7 jours ko sala pe yo moko et a problème tata ndeko pe o saki déjà jeune na biso 7 jours eza pe loko eza pe mabeto sali so ata moi 3 jours non mais o landika ba prière wana zo prier na biso elongo prière epolaka te epolaka te na koti yango nzamba mona bino journée ya jeune et prière toza nango le 11 mars, jeûne et prière, mutoko liate, toko banda minuit, banda 23h45, toko ta prière ti après 6h, ti prière à 6h nde okoko lie loko. Nzamba mona bino, nzamba pontulendo, ndenge na lobi kaka, ba oyo, bazo melisa baboti sikato, aza na zemito, aza maladi, bino moboye ndenge bokosala mende na bako kosala ta demi journée eza bien na lobimi na vidéo nzamba limbisa merci bozala bien kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.